Le Christ est né, mesdames et messieurs, bonjour. La joie est pour nous de vous retrouver en cette journée du 25 mai 2025 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, jour où les kimbanguistes de partout à travers le monde célèbrent le 109e anniversaire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue au nom de Papa Dialunga Nakiangani Salomon, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et Maman Marie Kawanga Vitali. C'est une date qui est célébrée partout où existe l'église kimbanguiste, mais ici en Kamba, nous déclenchons cette journée par la marche joyeuse organisée par les structures qui assument les responsabilités de ces festivités. Il s'agit des écoles conventionnées kimbanguistes, les 3 secteurs et puis la chorale Banankamba. Suivez. La célébration de ce 109e anniversaire dans les berceaux du kimbanguisme s'est amorcée par une marche joyeuse de fidèles croyants de 4 camps environnants d'Nkamba, les pèlerins, y compris les motocyclistes. Cris de joie, balancement des mains étaient au rendez-vous. Le point de départ dépendait de chacun où il était assigné. Le fidèle du camp Weno, accompagné du Fliki Nkamba, avait pour point de départ Libaya. C'est du camp Fuma, accompagné du Fliki Masangi, était Nzo Amintine. Tandis que les fidèles des camps Kipaku et des camps Masson s'est trouvé à la résidence privée du chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, sous l'enjaillement de la fanfare kimbanguiste. Tout s'est profité en Banza au cœur de la commune sacrée. Juste en montant, les flûtistes ont visité les lieux de naissance de Papa Dialunga Nakiangani Salomon, une maisonnette construite traditionnellement et sécurisée par la grande chorale Yerusalem. Il faut retenir que cette place a été dévoilée par les conseillers directs Papa André Mbedza Kiangani le 25 mai 2016 lors de la célébration du centenaire de Papa Dialunga Nakiangani Salomon, Christ parmi les hommes. Nani wazaya dovanza tata mwanda vela beto tsingakala yenkembo yesolula mana masweka mama ngenzambi unu kiki mumbandu ya beto masolo kele kwa beto tuena munkembo lo ya ngutu kulu ya ngiza nzole ya mfumu Yesu ipapa Dialunga Nakiangani Salomon papa mfumu Yesu ngeye wakiyegula bana kuluzu menga mako makala lukulu munangiza ya ntete ngiza ya nzole nza yikuvwezele yikusebele kanti kilo yilukulu yenkembo yeluvuluzu labeto bana babantu sungula nkanda wa ntombo ya utala bana bakuba mele tukuba mele mukukembisa yekusanisila mulumuka wono pasiloko tonza ya mviva basaya bno yeko Yesu Kristo Dialunga Nakiangani tukondo lomvilo mpasi msungu kuama zimvita elumbo kiki awotho nkumu tukiyokora mokomako ndanguza wotho kalanga yebetu luvomo tulombele munazola kwa se ye mwana venela amen.
Betolanda. Na kombo ya tata ya mwana petata molimo santo. Kimbangisme oye! Eseka oye! Trois secteurs oye!
Banankamba oye! Nowele! 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 Muzola kwase ye mwana etata mwanda velela. Fumoto Yesu Kristo ya ndivo. Omweni mwana, mweni se. Kadi mono yese, mosi. Twena kintwadi yese dieto tata mfumu mbanza. Tata nluengisi, tata nsongya nzila. Yandi wasi swasinzi di mu Yerusalemi. Tuka muna 1921. Munkanga maya tata Simoni Kimbangu. Tata mfumu mbanza wasiswa mukengi la Yerusalemi. Tungi sadio ye viengi sadio. Yentangu za onsolo tata mfumu mbanza. Yandi ukuyisanga. Mukusisonga zizi kia tata mfumu nlongo mfumu dibundu. Tangu bukena wabinda mamukuma kia kisalo. Wena yetu kintwari. Sedieto. Tata mfumu mbanza. Beto bana baku tukulombele. Watutela mana tokuvana kiambote. Faki. Imbangizweye Pika twakubike no moko Twavana sedito Tata mfumu mbanza kiambote Munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela Munkumbwa se Ye mwana Ye tata mwanda velela Tuliendele kutofwana. Sedito tata mfumu mbanza beto bana bakutulombele obakafulu watu sikidikisa.
Imbangismo oye! Mkamba oye! Eseka oye! Bana Nkamba oye! Trois secteur oye! Bokolimi sabiso poto moniete esengo iloki mingi. Noele! Na tongo solo to lama kikineso era malamu. Kasi na carnaval riba caldo ba na Angela bagar eza boete bagar wana ya kolia beko komela noele ela kisiti tuzona isengo mingi oyo kuta kati ambanzo nantolete Bosiko tango nitokolia, tango nitokokota ndako Nzambe, tango nitokoyoka liloba tata molimo mosanto Tokobongisa? Kuna pena kati na ndako Nzambe baliaka biloko te. Elia makaka libanda. Kotela pe ngonga esi ekei. Donc esengo za mingi Donc, journée à l'élo, oh, tout ça en Nkamba, donc on lia komela. Ya bio, no ya bio. Banguba epai, manioko epai, makemba epai, bandunda epai, basoso epai, bangombe epai. Papa di alunga na botami. Gai mbenzo na kene na mayombe. Nkamba oye. Na yango papa lobi boy. Totala mwangonga muke. Tokende kolia biloko wana. Poto yebike mususu kolia mana pokwa. Ya tongo ezali. Ya pokwa pe ezali. Ya molimo pe ezali. Na yango bandeko la biso ya eseka polo bakaka liloba moko kaka bokende mulai te pe trois secteurs pe bana Nkamba muke potokota ndako Nzambe dokani opesa bango micro baloba muke kaka na Kongo ya tata mwana molimo musantu papa Simo Kimbangu kyangani Nzambe apungu kore pwanga lutambi woshisa mutari yembi Kuwambali ngombi totuka baketu mundembi bayakala mugisalo kendundo mbaka mukamba okamba makandezi ndinga kungombe kozolera bindere bindembu Kimbangu Nzambi wanga zulu yetoto yebima byoso mundinga wotubumba mukyago gifwanusu Nzambi wekaka kwe kupapa merci kaka lempuka kaka Nzambi apungu inge kwako woteka wotuka inge ikaka weka kokalo kaka lelo mukuse teroke ningongela kokendo papa département de l'éducation bana na yoto yei epai na yo Nzambe na biso en commençant par les ECK bangonde batu bayaka kaka tango nyonso pamba te banda kala bangonde basimbi programme oyo tango nyonso le 25 mai bazangisaka te lelo ndenge tozali awa boye département de l'éducation ndenge botindaki biso tozali ba ECK azali awa les instituts supérieurs na PCA docteur Kongolo na bango nyonso tu bauti ba province
ba DG na balandira bango bazali awa université Simo Kimbangu PCA bango nyos bazali awa école privée bazali awa elingi kolobete ba coordinateur nyonso ya 26 province ya ESK na balandira bango nyonso bipai na bipai bazali awa yango wana tozali kosenga papa unification ya département de l'éducation pambate osalaki département oyo poete epanza sangu na yo tata Simo Kimbangu mokili mobimba lelo lokola tozali awa département oyo epanza sangu ya yo nkolo Yesu ke kolo Yesu yona ya Roma yete kolo Yesu ya solo oya azalaki na bayuda yeyo awa na nkamba kombo na ye papa de alunga na kiangani Salomo Paul yo wana ovandi wana papa dodo kolodi ako papa lemvukila biso ifoto loba yango bana nyonso bayeba tokoki ko bomba bunkoko na biso te soki to bombi bunkoko na biso to mibebi si papa limbisa biso ifoto loba yo wana biso tozali esengo kimba giso ye nawele nkolo Yesu papa de alunga na kiangani omoni tata omoni mwana bongela meso ye wana biso na nkamba tozana esengo nkolo Yesu mbunzu na mbunzu yeyo okenda te ozana biso papa tiko okumisama pambula bana na yo biso nyonso lokolo toye na baye bapasa bipai na bipai papa pambula biso toye kosenga biso bato tomoni nkolo Yesu tozanga mapamboli oya zalaka pembeni ya tata ye wana saka nini ye papa pambula biso bana na yo tala bilenge ndenge batondani bango nyonso pom sango na yo kende mokili mobimba lukuta ekundama libela kunda yango ni ata yango nkolo Yesu ya nkamba akende liboso libela yango wana pona kosukisa papa liloba ya mibale ya suka kaka cordon anyolula esika wana na kongo ya tata mwana pe tata Molimo Santo ESK oye! ESK oye! ESK oye! Noele! Na kongo ya tata mwana pe tata Molimo Santo papa na ina bakisa liloba na dikolo ya papa département biso bano ya ESK tomatina yelo selemi ndenge rendez-vous ezalaka ya solo papa mula oyo tosisa ona pasi bana no mingi ifale ba ya awa me mikakatoleki mingi bitumba kuna na est deux provinces ya munene simba kabiso mingi nord Kivu na sud Kivu bazana bitumba mais malgré ça ba coordinateur basali quand même manso bakoti Uganda baketi kota Kenya mais bakomeli biswa tout ça na bangwa papa ota la biso likambo ya guerre aussi les abso bitumba kuna na est tozana ba difficulté mingi ba paiement ba province mingi bana 3 mois 4 mois ba retard ya salaire njoka biso to pesa ka bikateli na ka mois ba salaire wana lifuto leta pesa biso na muke soki ba paiement izali papa eza pasi mingi fongola biso po tango ba kozonga ba retard nyonso wana leta afuta yango tozali na mingi te ba maladi pe pai longola maladi na kate seka pesa biso mapamboli pombule ya ego ya tomata ebele na sukisi boye na komba tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Muna nkumbwa se mwana mwanda vela papa kize konkala mutfudita nanga juji mu mois d'août twakala kuku twakana rapport na onzo difficultés na yetu zangolo mu groupe zangolo pasi za maladi même président butusidi wena memwa kafutili wake la kongaka mais si tuna kunkoka kaka mpasi longo kalwaka kadi groupe kibeni maladi mbakulumpe ya mpasi et puis tukulombele sedetu tala 3 secteurs tala iseka c'est partout mais beto noyo kaka yankamba yena mais babidi twena bon tu buya tele sedetu pa bon fuma mbanzi vo babidi twena mbote fo tata zibule nzila mpasi longo fo mwankaka meme kukusina kwa kalampe choral
kadi moment kaka poka tukilendele ko kuku bale na renfort idina papa tukulombele wa kutusalisa mpaselongo vo momo aonso tutamone mpasi makala ngyamu momo tuzeka lwakisa kwange mukumba se mwana e mwanda vela bana nkambo ye bino nyonso pe boza bana nkamba toyebi yango te me biso ne bayaya na bino bana nkambo ye nakanisi ye moko papa yeyoki akoyebisa biso ndenge tokosali tosilisi Nkumba se mwana e mwanda velela 3 secteurs oye 3 secteurs oye 3 secteurs oye kwa sina diambu tuku tuzeidio nanga tuzei 3 secteurs ki disongele 3 secteurs disongele Ntimansi Ngombe Matadi Yelunzadi Ibeto Batamula nsamu muntete beto baonso no tuzei batuka provincial kaka 3 kedibwe tout ça histoire tuzei idi na tuizidi muziti sa mfumu mfumu kadi beto le 25 mvu yantikiti mvu 2025 u yantikiti mudati yi idina beto baonso no tuizidi musati sa mfumu media mu dibatele enseignement dieni di zaisi bana bankamba mpasi zozo wane beto baonso no maladi si lampileyi bana kabita wile daga maseko tout ça mana maonso no tuse tulombele moko ngeta makatuka kadi bana bet kapitu wila ko banani ba kutufutu kutuvinga na pasilongo vo salukia salama beto mpetuni na munani kansi bantu kabita bakisa kibeni sasa ko biga to visi sa et surtout to tambu di salukia ntungulu mbote bantu ba visa pasilongo to tunga nkamba kadida wo avoka tutungi di nkamba ko katulimpasi zetu kazile msamona ko utumani sampasi utumani samaladi ye kere mpe bika ya mana mbone makele yeto muzola ko beno batatu banlongo se mwana ye mwanda velela amen na kombo ya tata ya mwana petata molimo santo yawe nzambe na biso olandi bilelo ya bana nayo tolela kana biso tokoki na biso kolela melelo makanisi na biso ezongi na ngete semana esika yonkolo Yesu okendaki po ete ozwa makasi po okende kobunda etumba mosusu te mission oyo yo yelaki tango omoni ndenge bakosala yo yambo okufa osengaki epa ya tata na yo tata soki moye ezali tika ete likambo oyo eleka kasi tango kose resaisir molimo santo azongeli yo alati yo lisusu olobi tata tika oya yo esalema ndenge ezali bolingo na yo kasi ndenge elingi ngai te yango wana papa biso manso mazali koleka na mokili tokoki kolakisa biso yo yango te pamba te mokili yo moko osali yo moko oningisi yo moko oyebi maye tozali komona mauti wapi eloko kaka tosengi tika ete oyo elingi yo nzambe esalema na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo sedieto tukolombele obakafulu wasikidikisa bana bako kamba oye Kimbangismo oye fakisi ayembaki
asi asilisaki faki oye sito yembaki sito silisaki ya ni savo district akiziningi Kimbangismo oye Nkamba oye Eseka oye Bana Nkamba oye Trois secteurs oye Noël. Merci tolandi nyos denge bandeko bauti kosenga bana na eseka bana Nkamba pe 3 secteurs likambo munene ya ngoyo eke soki toyeko koma biso nyonso awa solo tozali ndeko sanzo la mbotama ya papa dialunga na kiangani kasi ye moko tata Molimo Santu na kombo ya tata Simo Kimbangu ebandele musala na ye alakisaki biso nyonso ndenge tozali awa ezala eseka bana Nkamba 3 secteurs ya alobaki o makambo nyonso akenaki kokanga na mbanza nsanda makambo oyo koya liboso ekosalela boye kasi toza bana ya mapamboli tata Molimo Santu eza boye te biso na SK tozali ba enseignant tozali ba coordinateur tozali ba ceci cela est-ce que si au mona natango examen au composé ba examen na ba questionnaire directement au PC ba réponse pa ya bana ndenge ba ko répondre na ba questionnaire wana ekozalaka donc nyonso wana ba matière tango pour ensemble ngo au composé examen na yo donc wana tango ba questionnaire au kopesa penza fuitite kasi biso tozali bana ya mapambo le tata Simo Kimbangu alobi ye tata Molimo Santu génération ya mine ya nani Molimo Santu apesi biso ba réponse ba questionnaire na ba corriger nango botanga na tango wana soki ozuite faute ya nani ya yo moko so apesi ba questionnaire na ba réponse nyonso ezalaka kutu ke batie choix multiple moi eza choix multiple te parce que ba pesi yo questionnaire mboko na bala moko na réponse na yango tata Simo Kimbangu asalaki makambo nyonso na mbanza nsanda oyo ekosalela boye bokosalela boye po ete ndenge mokonzi na biso ya 3 secteurs alobi bana tozoyokela susu baparent te kasi na mvundu tata Simo Kimbangu tango achaki maboko na mutu bakoko batuni mbuta muntu wenini nkolo alobi ete mikolo ekoya bana bakoyokela biso baboti te bango baboti balobi yo tata soko otei mwana ayoki na ye te faute ya nani kasi alobi toloba ndenge wana te tokoki kolemba te koteya bana toyokani nesika wana tango koloba keso par exemple mwana akwei na likama aza lisusu te wana yo parent problème na yo te parce que otei mwana ayoki te akoko kwei na ye na lubwako kasi soko tika ye kaka na divagation ndenge wana etali ye tata Molimo Santu pe a reproché yo ye nkolo Yesu pe a reproché yo donc katulendi yo yako mulongela bana kanele vaka batakutuwila kokansi katulendi yo yako mukubalongela munanthangu yina vo mwana kawidi vo wele bwa musumbula
ina kaifusidi da kafochange seko yengudi kabwegwe donc beto bana tufutikala yengwilu abazage tote ya bana bakini bafyot tutakuna balongi dikatulendi yo yako mna bana tufutika kakuna longedi dina anafulukina mbote wakala yengangu katulendi yo yako mulongela bana donc ezali pe biso enseignement. C'est vrai que l'enseignement ils appellent passe ko pesa éducation et pas ya bana ba yena éducation ba parents ndako ba yena ngona école c'est difficile to ko lemba bango ko lo bakutu ete na ba étude au mona mukolo kasi azo continuer ba étude bazalité parce que alingi ko apprendre. Donc c'est notre grand devoir to koki ko lembate na koteya biso na kati na enseignement to koki ko lembate malgré ba allier ba salaire to ko lemba to zana déontologie wana to zo continuer kaka koteya biso bana nkamba toyoki ba ene na biso papa dialunga na ye moko bandaki koloba ete tango otangi na nkamba oke esika mususu fo ozala toujours na éducation ya nkamba fo toujours kobosana te mibeko ya nkamba ana classe oye kala mingi te tozokende congé tokokende bipai na bipai tolakisa ke tokuti nkamba surtout biso bana basi moni bolati kitoko bitambala moko kitoko na mitu kasi soki toke vacances tango tokokoma kuna okikokuta esika wana balataka kitambala te ale yo pe kuna pe na nkamba basuki na nga pe ebandiko bebe pona nini kitambala tamu nyusi kitambala tikete ezwa mwa mupepe fwete ekola lisusu bien wana malamu biso ba jeune garçon bana mike mibali tika pete ndo kokende vacances na profiter na salisa ba coiffe oyi penza ike tauna kozonga na nkamba bayiba penza ite na uti penza vacances wana malamu donc tokoki kobosa na te habitude na biso ya nkamba nazo sepela mingi bana ubafandi awa ndenge baza koyemba banzembo donc esengo na botika te boyemba kamalamu tango nyonso botolinga likambo tata molimo santo yankolo yesu pe tata nzambe tokania toyeba ata toza bana mike tosala na mabe te toyoka matei ndenge baza koteya biso tokania donc yango tokokende musika mingi te posi tolobaki siko tango ya ndako ya nzambe esi ekokaki kuna pe bandika eza kozela biso bamanioko eza kozela biso soki pite kotiana baposhe place nite kobombela ona kati ya ndako ya nzambe ekwasi ekomi na biso makasi tobomba kaka mpo na lobi eliama kaka bino moko bokoyeba méthode nini ndenge bokolela yango donc tokaboli 3 places awa na kote hélicoptère mpo na bamikolo na katikati wana kote ya mémorial baingénieur na bavolontaire nyonso bazosalaka na mémorial kuna esika na bango biso nyonso totikali na nsima tribune kuna kasi tobanda kolia na makelele te makelele koma na ndako ya nzambe te toyokani fliki yeye félicitations na organisation na bino bosali ya komona ete
baafritis nyonso oyo ezingi Yerusalemi tomonani awa na Nkamba. Emonanaka ntango nyonso ke place baafritis bazalaka mwa desordre ezalaka, me ndenge botamboli na kinya nyonso tokontinue ndenge wana ti ntango tokozonga ekinya nyonso wana mpe ekende na biso na bamoka ndenge tozalaka. Tofelicite bino Friki na organisation bosali mikate bolete bongo manioko bongo nguba faki oye babokola babinani balete bino bolete deja ebele Noele ya solo toza kosepela mbotama ya papa dia lungana ye azalaki ne mutu ya kinya ya mobulu te biso nyonso mpe tolanda ndenge tata atambolaki toyokani soki totamboli na ndenge ye moko bandaki kotambola abotami na mitema na biso toyokani na sika wana. Donc, il n'est pas encore trop tard. Ce qui est bébé ici, Tomi Peto la poete, papa de Alungana, abotama na mitema na biso. Tolobi mwa mingi, sika ngonga ekoki, poete na mayele tokende kolia, peto kota ndako nzambe, papa azali kozela programme, po yende mtakokota na kati na ndako nzambe, liloba munene, oyo tokokende na yango, toko yokelango pa ya ye tata Molimo Mosanto. Kombo na ye nani? Ya Nzambe mpungu to silisi boyo kombo tata mwana tata Molimo Mosanto. Amen. Meye Yambo totonda matei ya tata na biso tobosana yango te ete pa ya Nzambe tokoyaka maboko pamba te ba oyo tomemi biloko tokokende kotika epa ya papa dikisi pe sani ekotambola mwa 1000 francs mwa 5000 francs ndenge kaka obongisaki koya kobonzela Nzambe na yo abanza biso nyonso toyoki pe ezali nango likambo ya sika te pika twakubikeno moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedieto mozola kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosanto. Tata Nzambe kolo Yesu papa Simoki Mbangu. To pesi bino lokombo na maemanso oyo bozali kosalela biso yango nde tozali kopesa bino lokombo. Lelo ezali nde mokolo na yenga oyo tata Nzambe na mikolo mitoba osalaki pe mokolo na yenga ya sambo nde opemaki yango osengi biso yango topesa yango mobimba epai na bino pe eye kokokana na mokolo oyo ezali ete okaniselaki mokili tata Nzambe ndenge mokili ezalaki na mpasi ndenge tonyokwami kino lelo epai ya moyini Satana oyo azalaki ange ya liboso babengi Lucifer na kozanga botosi epai tata Nzambe yango kisaki ye na se
bana na bino banyokwami kasi awa yo ibaki tata Nzambe ke mokili komi na mpasi yango nde otindaki mwana na yo nkolo Yesu oyo abotamaka na ntango wana na Bayuda po ete akopesa kimia na mokili mobimba mpe na ntango wana bino bolobaki ete nkembo na likolo na se nde kimia kasi na ntango wana kimia emonanaki te na mawa na bino yango nkolo Yesu olobaki ete okozonga pa ya tata kosenga musumbi mosusu oyo akoya kopesa kimia na mokili mbotama eyo tata Molimo Santu na nzoto yayo papa Simo Kimbangu eyo papa Simo Kimbangu kuna ibini papa Kisolokele oyo azali Nzambe papa de alunga na yo nde nkolo Yesu yo botami de lelo papa de ngenda kuntima nde tata Molimo Santu tata ko mokili ezali kososola te kasi yo papa Simo Kimbangu otikalaki kolakisa biso ndenge nini tokozala na bango misato ya bule po ete bango batambulisa biso mpe bapesa kimia na kati na mokili mobimba moyeni akotikaka biso te tala ndenge abundisaki tata Molimo Santu na likolo yango mpe abundisi tata Molimo Santu awa na se oyo azalaki na nzoto yayo bango papa Simo Kimbangu eye na nzoto ya papa Dangenda kutima lelo oyo na nzoto yayo papa Simo Kimbangu kiangani kasi biso na mokili tozali kososola kaka te surtout biso na biso poso yindo lelo mbotama na yo nkolo Yesu na kombo ya papa de alunga na kiangani papa Salomo sunga biso na molimo po ete oyo esengo bolakaki na likolo emonana mpe kimia oyo bolakaki awa na se ya mokili ekoka komonana tolongola biso na maboko ya moyini biso nyonso na oyo tozali awa na oyo baza kolanda biso na mosika bisika toyebi ete mbotama na yo papa de alunga na ezali nde lelo salisa biso olobi eke bokobotama na mitema na biso soki tolande bino na solo na biso moko na bunzoto tokokoka te bolata biso na molimo po ete bobotama na mitema na biso po ete na moko azala na kimia mpe mokili mpe ezala na kimia bitumba ezala te koyinana ezala te la maladi ezala te manso oyo toza nango posa mabota mabala nyonso tokoka kozwa yango nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu amen Noele sika oyo toyaki na mwa eloko ndenge papa de la ville alobaki yango ekende epai ya papa Tikis esika depo ya papa Kianga oyo azalaki eza wana mpe na mwa lomeya bakotia basani totie na basani tokende kolia malembe tokota ndako ya Nzambe toyokani tokende malamu Sali ezali awa nyonso sali ezali ezela mpona sali ezala malamu
Bon anniversaire. Et voilà, nous avons suivi une très bonne exhortation de la part du conseiller direct du chef spirituel, Papa André Mbenza Kiangani, qui a représenté le numéro 1 de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Messieurs, dames, mettons cela en pratique pour que nous soyons sauvés au jugement dernier. Comme je vous l'avais annoncé au début, que ces festivités du 25 mai où nous célébrons le 109e anniversaire de la naissance de Papa Dialungana, Papa Dialungana Kiangani Salomo, né en 1916 ici en Kamba, et dédié aux écoles conventionnées kimbanguistes aux 3 secteurs. Nous avons le secteur de Gombe Matadi, Lunzadi et Ntimanti. Nous avons suivi la marche joyeuse qui a été organisée en cette journée, mais à présent nous allons entrer au culte pour suivre la prédication et d'autres programmes restants. Sur ce, nous vous demandons de rester branchés sur nos antennes pour ne rien rater. Bonne fête de Noël. Tout ensemble.
Ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo, Yezola kwa nzambi wa sedito, Yeundwa dia mwanda velela, bika kalanga yetu tuka kwa yelevu, se mwane mwanda velela. Amen. Tokoloba mingi te, pona heure tokomi na 17h, na ba montre mususu. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo, tolandaki matei na biso. Tata pasteur mutateya biso, abandelaki na banzembo bayuda, ake na mibeko. Mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela, pona mokolo wana tobika. Lelo ezali mbotama, ezali fier pona biso. Koya na ye mbala liboso kuna na bayuda, toyibi malamu ke Adam et Eve babebisaki basalaki lisumu. Nzambe alobi na kopesa bino etumbu. Etumbu na pesi bino bokobela bokokufa. Yango no yebani na mokili mobimba. Tobelaka tokufaka. Kasi koya ya nkolo Yesu ya lobi na biso ke na memeli bino lisekwa. Kolo Yesu amemelaki biso lisekwa. Lazare akufaka alamusaka ye. Sango etamboli na mokili mobimba. Bayoka lususu ke na Afrique mutabimi kuna azakola musabatu. Boka nini na Congo. Congo na mboka nini Nkamba. Tata Molimo Santo alamusaka mama Dina utaka na Ntumba. Batu bakamwe meba mundele. Likambo oyo ezaka na biso ndenge nini ekomi na mutu mwindu. Alo sangunde etamboki na mokili mobimba. Alors, soki tuza kolanda makambo nyonso wana, bino bato bosambelaka bozwaka nini? Esika nde totelemeli Kolo Yesu, Tata Molimo Santo bayaki po ete bakolanda milimu na biso. Tata Nzambe asali mokili. De lundi à vendredi, biloko nyonso asalaki na maloba. Kasi mokolo ya poso nde asalaki biso bato. Tala munene ya likabo. Biloko oyo asalaki na maloba ata ekufe molimo na ye balandaka ye te. Kasi yo mutu te okufi Nzambe aza korekipere molimo na yo. Kambo ya munene nde yango wana biso bato tosambelaka ata nakufi nayebi ke Nzambe azali kati na ngai. Atikaka ngai te. Yo kososola oyeba. Kolo Yesu alobaki yango pamba te. Gato oyo omoni nzoto na ngai. Limonade oyo bomeli makila na ngai. Ata okufi
lisekwa ekozala na yo tozali bandimi tozali bacroyant tina nde tokobatelaka likambo wana te nzambe atikaka motu te nkolo yesu atikaka motu te moyo tobosana mbotama ya nkolo yesu ezali te moyo tobosana mpe mbotama ya tata molimo santo ezali te depuis nzambe asali mokili alobi mbala mibale na bayuda tia na afriki mpa na biso loposo mwindo kasi ntembe mpe ezali nakambo ya tata nzambe tolingi kotosa te toza kondima te kasi ye apesi kaka mibeko avant olonga na makambo na ye simba mibeko lelo ya botami kati na biso elakisi ke to changer mboka wana fo ezala abotami kati na biso totika mabe tosala malamu pozala récupérer mokolo wana mbotama ya pamba te to changer totika mabe tosala malamu nde tokolonga bargelere kiime jeteki koloyaka zengi nzembo wana mpwete akota kati na biso bato bongisa motema na yo sokola motema na yo ozala propre mokolo wana obengami mwana ya tata nzambe soki okufi o nayebi yo te yebaka te mokolo wana mwayo okota ezali te soki nzambe ayebi yo okoti
Merci, j'étais qui? Tenge to tukoloba. Tolande matei. Warande makambo ko bikisa biso. Zambe asali mokili. De lundi à vendredi asalaki biloko na maloba. Mais samedi nde asali yo mutu. Alobi pe yo mutu. Pesa kombo ya biloko nyonso nasali na ba mai na mabele biloko nyonso biso bato nde topesaki kombo na banyama na bambisi na bandeki kasi yo mutu Nzambe aza na posa ya molimo na yo ta okufi na yo Nzambe aposa molimo aza kolanda yango yani amakolanda te me ya yo mutu telemana esika wana oyeba ke Nzambe oloni nguba ya malamu ekobima oloni nguba ya mabe ekelibela o bazosala mabe bakokende libela o bazosala malamu bakolamuka kolo Yesu alobaki alamusaki Lazare tataki mbango alamusaki mama Dina sosola oyeba potomelaka communion lelo mbotama lobi tokomela communion elakisi te tokokisi mobeko kokokisa mobeko ya nkolo Yesu nde moke tozalaki nango toye mpona kotonga Yerusalemi bankole memorial tobosana te biso nde tokosalela yango makasi bankole totelema na likambo wana te na Brazzaville na Angola Kinshasa na Europe totelema na likambo wana tozoloba mpe Kinshasa bibubu etongama tobongisa temple tobongisa école dispensaire na Kinshasa bibubu pe bisika nyonso baproclame biasala misala ya salama totelema na makambo wana na Kinkala tobosana te biso mpe na Kinshasa yango tozokolanda mpe kosalela tobosana te sikawa eseka toye mpona ntsintsani soki tobimi libanda après honneur totala mouvement ndenge oyo bokosala mpona ntsintsani moke tozalaki nango oyo tosilisi na nkombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo amen.